Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukite buguyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo raté ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envier parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zappé so kuta nango KNB Téléma qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zappé te so kuta nango check ovandi Mbote na bino nyonso tu bozuli baku ya kolanda magazine na bino lobelaka bino ba vraie réalité ya vie ya Kinshasa na biso KNB. Tofunga édition lelo na meeting ya FCC o Islami lelo na stade Tata Raphaël ba militant tokutana kina bango to mekipe ko tuna bango mais mingi kati na bango ba yebi ku importance ya meeting ya ngote boyoka mwanza ndeza akiwana. FCC a salaki meeting na ye lelo na stade Tata Raphaël kasi ba militant ebele tokutana na bango totuleki bango ba expliquer biso pourquoi est-ce que bazalaki wana mais ebele na bango ezalaki na ngonde foin pe to remarquer qui présence ya la personnalité ebele oyo ba répondra qui présent kasi y a pas ces ali population na ba chauffeur bazalaki tellement dérangé na maman na embouteillage oyo ezalaki na banzela nyonso tu ya kin suite ya absence ya ba agent de l'ordre Kinshasa na biso oh yeah Kinshasa na biso yeah magazine Luko G akutana ki pena ba militant mususu oyo bazanga ki maloba te boyo kanenge ba s'exprimer. Nous sommes dans un monde ou dans une nation où la compréhension un peu se diffère. Mais il faut l'éclaircissement, il faut tout éclaircir opinion. Que non, voilà ce que nous devons commencer par d'abord respecter d'abord notre culture et surtout notre niveau de connaissance. Même la Bible déclare que mon peuple périt faute de quoi? Faute de connaissances. Aujourd'hui, on parle de machines, on parle de ceci et là. Mais la machine, c'est un appareil, c'est un instrument. Mais la première machine, c'est d'abord l'homme. Nous devons faire confiance d'abord à l'homme. Est-ce que nous, Tozali, na motonini, oyo, tokoki ko se faire manipuler justement machine en haut. Mais problème est ali na ba acteur na machine, mais problème est ali na bato. Ya on a souhaité que bato bazalempe na bazala kimia quoi. Bazala kimia total na oyezoya ciment. Ndenge ni tokoki ko bongisa yango pe pona que makamuno so pe bongona ezala vraiment stable. Mais marche d'abord marche c'est un échec total parce que bazali même pas 1000 personnes. Mais yo mo quand même lelo rencontre ya Yemei Shadari o azali comme mi aneza ko ya o sima masolo. Yo mo moni c'est même dire ko l'éclairate. Vous dire que nos biso ezakaka comme mbongo te mais ezali kamunde ya bolingo. Ekotala pona comme mboka, c'est tout. Tenir de bonnes choses pour les kinotokos. De rapport à manifestation de Sengaki. Na retenir qu'il va présenter biso ba candidat à majorité et na ba parti politique na bango Senga tokos. Ngana oti loin na oti mbinza na zone na DGC barré. Te ngana yoki na ngate poto kutani te makamonyos otokani ni solution moko tozute biso bango tozo kita tozo mata ni solution ezwami te pona biso.
kaka la meeting ya FCC ba militant mususu bazalaki vraiment dessus pona bango eloko moko ya malonga elobamaki na meeting wana tepe lisusu bazo regretter makasi ndenge bango bateki mboka na 3000 francs. FCC asalaki meeting na ye lelo na stade Tata Raphaël kasi ba militant ebele bazalaki présent mingi kutu bayebaki na bango te pourquoi est-ce que bazalaki wana. Toye pona propagande ya député na biso ya Kisensu. Toye boye to soutenir mutu na biso esalinga mwa bien makasi. Na bosa ni kombo. Na bosa na ngai. Balobi kaka na ndenge toza bomoko na kati ya pays na biso RDC toni toza bomoko ngala bino na ba député nyonso ya mboka na situation ya mboka ndenge zotambola toteki mboka na biso li ola 3000 ngapena teki ngai mona osepela na ngati amelande piaka. Marche et opposition au Salamaki lobby sans UDPS, Bafingi Fachi Lokola Kabila, Bolanda image sans commentaire. Image a bien sûr en haut. Ici, c'est le vodka d'abord.
faut déposer le mémo dans chez Villageois de Kitambo, lelo tozolobela parcours na ye il y a plus de 15 ans na média pe na communication na ye Jimmy Mukendi. Nous voulons mettre notre intelligence au service de la nation et dénoncer quand même les antivaleurs, les inégalités qui rongent et caractérisent notre pays, surtout notre ville, depuis les années, car nous estimons quand même il y a à redire sur la gestion de nos villes, de nos communes, de nos cités. Donc nous ne voulons pas transplanter une certaine politique pour l'appliquer ici. Mais nous voulons faire la politique qui va résoudre les problèmes de la population quinoise. Non, je crois que le multiple sagesse et intelligence qu'on a à discuter avec lui, il pourra encore nous défendre dans l'hémicycle provincial qui est national. Lui peut-être il compte sur le provincial, mais moi je lui donne encore une chance pour le national. Parce qu'on a eu à voter pas mal de députés, nous les connaissons. Peut-être que tout le monde n'est pas obligé de parler à l'hémicycle, mais on a quand même des gens qui peuvent défendre la population, même dans les commissions. Donc c'est un jeune très courageux et que j'applaudis, que je loue ses initiatives. Mokolo ya dimanche 8 juillet 2018, date à laquelle Seni Achaki pour clôturer la candidature na ba élection ya ba députation provinciale. BRTC ya poids lourd et enregistré qui kaka candidature moko pour na commune ya Kintambo. Jimmy Mukendi Chimanga oyo aonoraki soué ya bana Kanluka Jamaïque pe Kintambo Mobimba oyo ba sepelaki que a représenté bango na parlement pour azala unique molobeli na bango. Dépôt et Salemi Kitoko, Jimmy Mukendi, premier candidat P unique, ti na fermeture ya centre Oyo, a déposé P dossier Ndimami pour la circonscription ya Kitambo. Nous avons allé na Seni pour déposer candidature na biso. Rendez-vous ndenge tolobaki na bana ya Kitambo ezali le 23 décembre. Ndenge tolakaki ndenge tozali ko sala combattant yebo bazali responsable azumaka munaye na mapoko côté ba candidat na nyonso baleka sans problème. Nyonso oyo elingi kolakisa responsabilité pe sérieux oyo Jimmy Mukendi atiaka na makambo ya commune na bango ya Kintambo. Jimmy Mukendi a pesi déjà rendez-vous na bana ya Kintambo le 23 décembre pour bakotisa ye na parlement. Eza normal. Donc nous allons jouer le rôle du législateur pour réglementer d'une certaine manière les actions de cette ville que nous aimons bien, la ville de Kinshasa, à travers nos édits ou à travers nos recommandations, pousser l'action gouvernementale à agir en faveur de la population. Et surtout, nous allons contrôler l'exécutif. Courage et bonne continuité dans ce qu'il fait. Alors, je pense qu'il ira loin. Il ira loin. C'est question de mettre du sérieux dans ce qu'il fait et il verra les résultats. Alors, tous ces éléments-là sont des éléments que quand je essaie de mettre ensemble, je vois en lui un homme capable de faire mieux que ce qu'il fait déjà maintenant, capable d'assumer aussi des grandes fonctions que celles qu'elle assume déjà, par exemple au sein de la mouture, parce que depuis qu'il est président de la mouture, s'il faut faire un bilan, je crois, à ce jour, le bilan est largement positif. Mais moi, je dirais qu'il doit capitaliser sa jeunesse, parce qu'il a de l'essence qu'on ne retrouve pas chez d'autres personnes qui se lancent dans la politique. Il ne doit pas se démarquer de la jeunesse, il doit rester vraiment avec cette jeunesse, s'entretenir avec la jeunesse, comprendre les problèmes de la jeunesse, puisque les gros des problèmes que nous avons dans notre société aujourd'hui concernent la jeunesse. Si vous cherchez des garanties matérielles, vous ne l'aurez pas, mais peut-être vous pouvez les avoir ailleurs. C'est-à-dire quelqu'un qui peut vous donner l'argent, et puis après, vous n'aurez rien à lui dire. Parce que ce monsieur vous a payé et vous l'avez voté. C'est du donnant-donnant.
Justement, c'est ce que nous, UDPS Kibassa, nous ne voulons pas faire. Nous voulons vous conscientiser. Nous voulons vous parler. Et nous avons besoin de votre confiance. Nous avons besoin de la confiance de la base. Par rapport à notre discours, par rapport à notre projet de société et par rapport à notre mode de gouvernance. Donc il serait un porte-étendard, quelqu'un qui parlerait au nom de cette jeunesse et auprès de qui la jeunesse trouvera du répondant. Et lui, il a cet avantage-là. Injection intravitréenne et Salema na Kinshasa na Ariel optique oezwami na immeuble Cavalli Center na sima ya alimentation express na Gomé. L'œil humain peut être exposé à plusieurs maladies et présenter un désordre ou un trouble oculaire. Si beaucoup ne pensent qu'à la cataracte ou au glaucome, cela peut bien aussi être une dégénérescence maculaire, un mal qui affecte la macula, cette partie de l'œil qui permet de voir les détails fins. L'affection brouille la vision centrale, catalyseur des activités telles que la lecture, la couture ou la conduite. Comme le nom l'indique, on injecte dans le vitré. Le vitré, c'est un liquide qui est à l'intérieur de l'œil. Il peut s'agir d'une infection. À ce moment, on injecte soit des antibactériens, soit on peut injecter des anti-inflammatoires, soit on peut injecter, comme maintenant c'est pratiquement à la mode, on injecte ce que nous appelons des anti-VEGF. C'est une très grande avancée dans les traitements de maladies. C'est beaucoup plus, nous agissons sur l'édème de la macula. Et lorsque l'édème de la macula se produit dans l'œil d'un patient, il y a la baisse de la vision. Et c'est cette baisse qu'il faut combattre. Pour pallier cette dégénérescence maculaire, un rendez-vous chez un spécialiste pour une injection intravitréenne peut bien changer la donne en soulageant fortement le patient. Donc ça dit que l'acuité visuelle a fortement diminué. J'arrive à peine à voir et c'est pour cela que j'étais venu pour les soins. J'avais peur en entendant parler de la piqûre et surtout dans l'œil. Vous savez, ça fait trop peur. C'est la première fois d'ailleurs de voir ça. Le traitement vient à peine de commencer. Normalement, il y aura d'autres séances et on va suivre l'évolution. Et avec le témoignage d'Athan, j'espère que ça va. L'injection ne dure que quelques secondes. Une aiguille très fine est introduite à travers le blanc de l'œil et l'acte est fait. Je suis tout à fait normal, comme j'étais venu. Je suis en train de ressortir aussi de la même façon. Avant, j'avais justement peur, mais après, quand j'ai eu la piqûre, j'ai rien senti de grave. Je n'ai pas senti la douleur, sincèrement. Juste après la piqûre, l'œil larmoie un peu, mais sinon, ça va. Bien que la prise en charge de la maladie peut coûter cher, ce traitement est très efficace dans de nombreuses maladies oculaires, en particulier la dégénérescence maculaire. L'injection intravitréenne soigne aussi la rétinopathie diabétique et les occlusions veineuses rétiniennes. Ce sont des produits qui sont vendus dans les pharmacies des institutions de santé. Et donc pour les avoir, d'abord ça pose un problème. Le produit le moins cher, c'est l'Avastin que nous utilisons, mais nous utilisons aussi le Lucentis. Le Lucentis, le Léa, l'Ozudex, cela coûte excessivement cher. En cas d'infection, les symptômes comme la baisse de la vision, la douleur, la rougeur de l'œil se manifestent dans les 72 heures après l'injection, affirme le Dr Ngoy, qui par ailleurs reste le seul spécialiste en République démocratique du Congo. Maître Marcel Panzou a expliqué combien de temps Esengeli kozwa pour l'encabola bien ya mutu oya kufi. Droit eza na ba source ebele, ça veut dire pona ko se baser na principe moko boya droit et eza na ba source ebele, donc eza na ba place ebele oyo ko kozwa référence. D'abord to na loi, to na coutume, ça veut dire loi qui ba eza na loi moko ezoko se retrouver na mboka na constitution to na ba loi organique, ce qui ezali prévu, eza prescrit quelque part, ezali source de droit. À part loi ezali coutume, par coutume tout ça la jurisprudence,
toza na doctrine, toza na éthique, toza na nini voilà et consort. Ça veut dire nyonso wana ezali ba source de droit. Na matière oyo lobi, il y a succession. Parce que nous avons fait atiki bloko na ye, atiki ba héritier, faut pas kabola bloko. À ce niveau-là, les droits tiennent compte, il y a coutume. Donc, source il y a droit, on a régler ma cambone lié na coutume. Oh, na mboka na biso ndenge ezali, ba coutume ezali et belé. Donc chaque coutume ba cause nango. Mais néanmoins, il faut conseil de famille et fanda. C'est tant papa Koufi, il y a un conseil de famille. C'est vrai, en tant que juge, à quoi tout ça c'est comme à un moment, il y a un conflit, à quoi intervenir. Mais dans un premier temps, il fallait conseil de famille. Et dans le conseil de famille, on a se décider. Et conseil de famille, et quoi siéger selon la coutume. Mais ça, il faut qu'on ait une semaine. Il faut qu'on ait 2 semaines. Il faut qu'on ait 1 mois. Donc tout dépend, il n'y a pas de coutume des uns des autres. Ceux qui vont respecter des délais, ça veut dire qu'ils vont commettre une infraction, Tony, non. C'est-à-dire, à ce niveau-là, ça dépend d'une coutume à une autre. Après phénomène Oudjana, Bakino va lober le phénomène Mosinzo, Oedo Salma Mikolo Makas. KNB Magazine équitu sur terrain na commune ya Lingwala pona kosolo na Bakino na affaire oyo bazali kobenga Mosinzo. Magazine, Kinshasa na biso, Kinshasa na biso, eleki partout. Magazine, Kinshasa na biso. Mais makambo ya mabe ebi mose mutu be mobala mutu yozuye même na Bible a défendu ya mala muté bon conseil on peut ça pour na ndeko nanga mibali na basi kosala bonga mala muté lukelo ko moko ya garantie na vie. C'est na pesa bandeko na biso ya mibali na ya basi tango yebiki mwasi aza mwasi ya bato kozwa ete tikaye yo luka pe bilanga no mususu pe yo polo na oyeba robuka eza te bilanga muto mususu abimisi boye amonisi déjà boye yo bando sepela ngo bongo vraiment péché la mise nzambe basi oh baboto la mibala baninga te eza mabe makasi batika bizaleli wana eza bien te pona ko boto la mobala baninga mibali pe baboto la rapé basa baninga batika bizaleli wana eza bien camarade à moi si alingi mobali na ye donc aoyo par exemple bayebanaki mais a détourné moninga ne ya moi si to mobali pe moi si ya camarade na ye ya lingi yango wana babenga yango phénomène sur Mosinzo. Eza mabe parce que ça non ko trahir tout d'abord confiance ya moninga na yo ya camarade no ya ami na yo eza ko bebisa ya ki amitié on comprend surtout dans marambo etali moi ya marambo etali bolingo to mona yango mutako ko lia mutu mbongo facilement et puis la personne on a ko pardonner mais na marambo etala rapna ki bolingo au mona ka eme magalem suba en wana jusque ya mais ba génération de génération Mosinzo eza nango autorisé eza neti que ngai na lingata camarade ya mobali nanga to mwasi musupa lingi camarade ya mobali na ye c'est eza nango autorisé Mosinzo eza nango autorisé botika Mosinzo eza bien te Mosinzo ebebisa ba famille ezopanza ba famille ebele ba problème mingi ezokota na ba famille kwa Mosinzo donc eza bien te ba sala ngo na opesa conseil que batika eza vraiment bien te bino mo botiko landa bakino ndenge balobeli par rapport à affaire à Mosinzo oyo ya kobotola mwasi to pe mobali ya buninga en tout cas biso na kanbe to lobi bongo ke botika makambo ya kobotola ka mwasi to mobali parce que eza mabe Kinshasa l'équipe partout. Tomeki kotuna bakino soki bakale sans topé ba sous-vêtements oyo batekaka na ballon et koki kozala na danger et pas ya ba jeune fille. Awa tozali na wenze ya Gambela ba vie ya ba kinois eza partager na o etali kolata ba kalesan ya tombola ba jeune balobi eza bien te po ezalaka na microbe ebele ba mama oyo batekaka yango balobi ke ezalaka bien po eumelaka. Magazine, Kinshasa na biso, Kinshasa na biso, eleki partout. Magazine, Kinshasa na biso, la mama kino ba
Pour ngai na monongo za mabe makasi pena. Puisque moni ba sous-vêtement ya tombola, ça ba sous-vêtement moko boye. Mundele asi ala tango déjà mingi. Pe ba maladie mingi za ko na ba sous-vêtement na. To mona ba mingi sous-vêtement mono. Ça la moi makila ba kaka na se kitoko te. Domona. Donc eza mutu fo so ba sous-vêtement ya sika yo moko lati yango un peu cher te. Et ko iko jamais à kato pa wa munde asumba yango ya sika lati déjà lati lembi. Un peu de coups accident, balongo lié, dans la lettre haut. Et le rabou est pénal. Je peux sommer et le rabou. Au sommet, on peut la tiper. Tombola et l'équipe n'a encore qu'à chinois. Pour Tombola, et le balango qui chasse à Kinois, balo baraboé. Yanke, na Tombola, Yuma, na Kato. Biloko Tombola et Zalaka bien. Bien pendant ma casse. Ata ba docteur banani ba sengle na ba yaka kosombela biso mais loko tozo lukande batindela biso ya mikie ba qualité ya bien ba komo tindela biso ka ba kaleso minene kaleso tombola eza mabe mais na logique il faut ba konzi ya mboka na biso ba eba po tala likambo so comprendre kaleso eza lamba so comprendre kaleso eza lamba oyo ba taire ba otunga eza bongo te mais ce totali bilamba wana bazola tango na poto na bamindele mutu maladi pa kola tango oso comprendre mutu maladi akola tango mutu infection pa kola tabor wana mais awa na Afrique to tel meza na Congo bazo autoriser biloko ndenge wana biso to somba yango moi biloko akato atbaboya yango pamba biloko akato za biloko mo euti usine. Vous comprenez? Et na kato ba yote kango directement do sombi okolata mbala yo moko mtu olati yo moko mtu zuye la ma olati yango mbala moko lokande balobage non o déverrouiller loko tokosenga kaka na ba oyo baponi bakaleso ya tombola ba nettoyaka yango bien na ba détergent efficace pour la santé n'a pas de prix bobo sanate. Mokili Molunge et l'atelier ya sika ya ba jeune fille ya Kinshasa et Lolo ba maman ba condamné à toraper et l'atelier wana. Eloko eza kitoko nazo pesa bana basu conseil eza ke liputa eza malamu. Robe pe ya mulai eza malamu. Moi je peux ya bien na moi body ya bien chemise eza kitoko. Blo nyonso bazola to eza malamu te yango lelo moni bakomo benga bango ba ujana bandumba ndeza mabe bazofingisa biso baboto tobotaki bango eza malamu biso tokola kitoko makasi tokola mama na nga banda olinga robe na ngeza kamula imeza ya kitoko na lati pe en tout cas vraiment mutu nyonso moiteke mwana na mama na yazo simbe kitoko bana lelo baza mabe makasi atopesi conseil ndenge nini bayokaka te me wana etikala likambo ya Nzambe ke tozobondela kaka na kati ya bana po mususu ayaka ndenge na ndenge mususu akoko changer mususu ako changer na ete wana kaka Nzambe kaka te moki mulungi te RDC nde mulungi tozara na banzete bele bakata banzete siko to vivre ndenge donc tola ta basengi te tobombaka mabeso totambola mutakala to bomba me tola ta sengle za masumu te ata na tango ba mama ezalaka balo bateke siko eza ya ezelo ke bimisi kezelo eza kala bon à dire vrai biso toza ba africain culture na biso eza liputa pantalon dame ezali homme pe ezali mais lelo tozomona elateli moko ekomi donc mystique mwana mwasi azobima na kola na sengle et puis bilamango no c'est transparent bon siko lelo na éducation ya bana biso tozobota tokoyebisa bango nini or télévision eza eloko teke omoni eloko na télévision o pratiquango na nzoto biso culture na biso depuis bakoko na biso faut couvrir nzoto eza teke soki o s'exposer bongo même quand les chansons balakisaka ngo boyeme ekotekisa 10 saki et chanson wana etikali na maboko ngande na considéraka o balataka bongo baza be chanson mulunge makasi na tanaka tempo bani mabeleza mupepe papa te loto wana ba sala bongo toza ni tension mabinda o sala bongo biso sala mso bongo natika po mupepe kota kama kotambola tambola na bunde mabe mupepe ka ekota puta eza eloko kilo eza eloko respect ya ngwana pe te ya bana tanso balata ba jipe milai
bapréféraka kaka te balataka kaka bapantalon pantalon eza eloko ya respect mpenza te na miso ya baparent. Moi, de les bas, j'en dois attendre juste ma culotte. Pour les look non, look qui a papa, des papas linga culotte, juste culotte, collant, tout ça. Mais il dépend d'un peu dans le milieu. Vu que tout ça n'a pas so là tibongo, mona, des moussousou attendent des collants, culotte. Mais qu'on n'est pas biso, n'a jamais diplomate, qu'on a c'est tout à fait normal. Pour bébaka que oh, azamwa na boé, oh azamwa na mutoué. Donc bazobino différemment par rapport à jeune fille. Non, par rapport à la culture, à ma puta, il dépend de la famille, comme chez nous. Ngai pas biso, n'ani on a culture vraiment ma puta vraiment, dosa vraiment té, les puta tout ça. Nakukango même pas mais ça juste collant, pantalon, ketch tout ça. Les passe. Biso to colle bien. To colle bien éducation moko bien. Habillement na biso ezalaki fo bomba nzoto. Mais lelo vraiment tanwa lelo mawa. Na soni to komi koyoka soni. Eza lokwa neti ba mama neti biso nde tozo bokola bana biso lokwa to komi ko bima neti tozo bokola bango bien te. Po biso ba mama tango ba na ko bokola biso. Mi pende oyo ko komona na te. Nzoto oyo eza temple ya Nzambe. Fo yeba ko bomba ngo na elamba. Mais lelo bazo bomba ngo te papa. Lelo bakomi ko posanga lokola échantillon. Omoni kwanga tango bazo teka kwanga po bato bayeba ke kwanga na eza ya pembe. Bazo ba fongoli yango makasa. Ndenge bana basi bakomi ko lata. Batike lata liwa. Merci pour la confiance, attention et fidélité au Bozali toujours copé ça. Na magazine Nabino Kinshasa Nabiso. Ya le commune Suka, tu ça merci une équipe technique ou accompagné Kinga. Na si ma caméra tous là qui na die ma ouais j'appelle na montage tous là qui na H Lukoji. Bon s'abonner massivement à la chaîne YouTube Kinshasa Nabiso pour l'Olanda ba intégralité ya ba émission Nabino ngana bino. Tukutani bongo pona mokola lenzi. Réalité ya bana kino magazine Kinshasa Nabiso eleki partout magazine Kinshasa Nabiso la mama kino bafuna